C'est mec qui. Oh, quand tu dis le mot. N'est bien rodé. Oh. Aïe, chérie, ata ozangie, nakoti koboya yote, c'est jusqu'à la mort, je te jure. Et ça l'a bien mort, on a pensé non, il y a joli beauté belé, il y a joli canon, on a pensé beauté. Vraiment, et ça l'a bien moko. Pour nous la sabato, bah limiter ma kalunga ke, pour te zaclaster. Pour nous la sabato, bah limiter ma kalunga ke, pour te savanter. C'est la raté, c'est ça. Pendant la sabato, ba finga ma kalunga ke poto eza wetete. Po ba kanga ngolo na tonga ba fou vraiment. Donc so ke na Schengen oke luka nini visa ba piaoka. Vous comprenez? Sans la chance non soit visa na okutu osalika ba démarche non normal ozupe visa na. Azalaka. Ma mari fa pas benga bon ka motema. Ma belle yoka. Ma mari fa benga bon ma belle motema. Attends si dit soit clôturé. Mais la blonde va salir les abajaba amiki. Eh, parce que azale qui n'angai siko ngana condamné sindité na condamné Mama Rifa. Mama Rifa pas à moi si. Les loyers beso ba salir bon on se perd na ngoti. Sinda zara déjà moi ça mo pao. O que ça est le ko bombaté. Même ali ayebi que Cindy azara mbanda nanga. Ozo comprendre. Parce que il y a comme sango ya ba jeto bongo eza bien parce que bo choquer moninga. Est-ce que ma mari face à lui d'une façon de comprendre que oui, Nani Cindy le qui a commis confirmé la famille et cause à gérer on a fait. Aïe oh chérie, ata ozangi nakoti koti kayote c'est jusqu'à la ça c'est zongi en tout cas à sengi batutu o ya leza pardon. Alors bi o toi salara batu yango prince babia afuta ki na comme oui abi aza vraiment yemoko aza conscience oui aza conscience na victime yemoko azali aza oui andimi na nyonso aza na besoin ya bagolwa aza lisusu na posa vraiment ya ba clash te akomi au milieu du village on a posa ba spirit boyebisa bagolwa basepela bafita na posa ba warion tant pis délivrance muta oloka mwana eza manike alobi yango ye morosi siko yo moko oloka mwana oyo asenga biso neti biso tosali nini neti biso babakuke tosali manike nini bofongola mitema te mitema na biso za ofongwama mpona ye te makarma mto afuta ngo de prince le karma existe c'est ce que je voulais dire le karma vraiment existe te siko te manike siko te zelisa nanu atati ba 2028 Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan Mabian, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, yeah, Sosola, Mbote na batutu ba ozwa libaku ya Olanda biso na kati ya Isaac News TV. En tout cas, bo zala vraiment scotché branché na moment oyo bo landa biso de début jusqu'à la fin. Merci na abonné na biso abonné fidèle on a bien rabino vraiment boza ba roi. So toza ezara grâce na binonde et ça la rabiso toza la boy. En tout cas, bo s'abonner, bo commenter émission, bo liker puis bo partager et ça la biso vraiment bien. Ba mbote nanga e comme la batutu ba linganga. Na pesi no vraiment ba mbote. Merci pour la confiance na bino, merci pour na ba commentaire, merci pour na nyonso bo ça la vraiment pour nanga ezo fortifier nga sous les bossons na bino pour na ko présenter émission nanga vraiment ya Léo Nazan et si on ko présenter mon makas na loba na bino so Nazan na fond on sait que na pas madame Sibolo Miss Lolo Mama Tal sa chaîne mbote na yo. Bonjour ma petite Julia Mandala babi moi sa taille ya mbinga quoi mbote na balandi tout ya Isaac News vraiment ba o nyonso mo zokata on tala biso na banda kuna bino ba o bo commentaka bo emaka bo partager un peu émission vraiment na pesi no mbote belé na lini bino makasi mbote na mama Katikanika mbote na mama Vero Mia motema ya Kulutu Porto mbote na mama Elimbizi mama Afi Mayemba mama Yvette Pemba na pesi no mbote président Joshua na pesi mbote belé mbote na vie nga Clo Manzambi de Bundes via petit na ekwa mbote na mama Garda Kidinda mama chérie
maman Zozona Anne Chouchou na Nyota, maman Roline Zinga, je vous aime énorme. Babakou, tout le monde entier, na Lingarabino. Ma chérie, hein, mon amie et personnelle, Soginge Basse, félicitations à toi et remariage. Mastaranga Tongo, Aminata son père, n'a pas su mbote. Tata moi c'est tendresse d'Ibinga, n'a pas su mbote. Donc c'est lundi déjà, ça va barder, c'est l'anniversaire de l'unique fils de Miss Lolo. Daniel Kikoudi. Donc Babi, Daniel Kikoudi, 8 ans. Tu éviter Kikoudi. Nzamba Rosunga, so to refêter, so peut te refêter et dépend de quand Nzamba nenga olingela mais son anniversaire c'est le 8, ba cadeau na bino, ba appel, ba vidéo. Et ça là énorme tonton Hervé les sai vidéo ça la moi na vidéo noko irano kiala noko zuma ba vidéo na bino na ozela master nga Irene Kwadi Irene Kwadi tout ça na bi Irene Kwadi faut pas comprendre que wana master nga boui na ozela vidéo na yo na pesi ope mbote bisiko za malo mboto je te salue vraiment tout le monde même si la bisal ou pomba scène na pesi mbote belé félicitations na destin croisé nous salue les kana qui toko vraiment. Aïcha Coconut Work, la patronne, Mbotenayo. Merci. Mon vieux José Yungu, l'homme simple. Babi Motomoro bien quoi, vu à solo la bien. Na passion Mbote. Vraiment, Miss Losoto Zaizak actualité d'obligé, Miss Soto ya sous les bossos vraiment, il y a balandine Soto le bilan. Tout à fait. Na évité vidéo moi aussi circulé, ouais beau type de missionnaire et belé. Oui, il faut il y a Cindy Leker. Honorable. Comment on a une maman Rifa, ezaki ya kobombama c'est mais lelo to boni vraiment bisous et salamaki biso tout total à kiango. Tu comment on a sous vidéo on a vraiment ezo épaté matolo ba na net. Azolamba basali vidéo na maman Rifa bengi vraiment ya bengi maman Rifa belle-sœur na ye. Et ça qui on deni comment na Cindy le cœur na famille à mopa okuna na Paris. Ba maman ba seme qui oh quand obi le mot né bien on dit oh ayo chérie ata ozangi na koki koboya yote c'est jusqu'à la mort je te jure awa oyi ko balanga nasengi yo balanga imalamu na boyi lobi ozwelanga iba raison yakobo yanga mon amour nzembo lo bébé la kisini awa oye kokwelanga yambo yebanga malamu na boyi lobi okoselanga makambo ebele c'est poto kabwana donc on comprend que et ça nous sommes oyo ba papa on le loté lobi pété donc ça date de longtemps hein Cindy abala déjà na mopao nga loba ngo déjà so tali na affiche ya Kofi Central hein au mona banzemo signé maman lunge au mona gambela bakanga somba zigida bakangi basi basalaka déjà libala Cindy si Kofi abalaka déjà ya bango mi balé kaka na lobby Kofi ici abalaka Cindy même mère ali ayebaka biso to yebeka ba notre travail kona Cindy si babalaka e pa Kofi na madini album ya Kofi Central au mona Cindy azaka na bagi na fiche wana et puis so tali Cindy na banzembo ebele au mona ba azana bagi ano hein ano alliance azaka nango na mosapi donc Kofi ba divorcaka pe déjà non mère ali oui divorce na bango et je penya vraiment tamingité mais si ba divorcaka ce qui ezaki ko bomba ezaki pona respect ya mwasi na ye mama bana ye nde omonaki baba na ye ko bomba bango mais ekomi ouverte biso zo sa na loko lobate mais ngana oyebisaka Cindy boy c'est meka za mwasa ndumba c'est meka boyaka moni mwasa ndumba boyaka mbalite mobali nyonso so eka mbongo libo ayeli mbongo ok na ye c'est meka apota mukongo oro tikalaka jamais komona ngo lelo c'est meka bayeli Cindy lo bayeli pe mutu so ndima bon avant lia zala bazaka na mama nanyo mama ba magode bazaka na mama ba roki magode ozo comprendre mama ba minu pa zalaka mama rifa pa benga bango ka motema Cindy a clôturé yoka mama rifa benga bango ma belle motema ata Cindy so a clôturé mais ba biloko ba salia nza ba jaba amiki
Eh. Azaleki na ngai siko te. Nga na condamné Cindy te. Na condamné Mama Rifa. Mama Rifa pas za mwasi. Lelo yepe so basali ebonga osepe na ngoti. Cindy azaka déjà mwasa mopao. Ok za eloko bomba te. Même Ali ayebi ke Cindy azaka mbanda nanga. Ozo comprendre. Mais que ya ko komisa ngo ya ba jeto bongo eza bien te parce que bo choquer moninga. Est-ce que Mama Rifa sali on te dit une façon de comprendre que oui, nani Cindy le qui a commis confirmer la famille. Et cause à gère on a te. Ayo chérie, ata ozangi nakoki kotika yo te c'est jusqu'à la mort. Non boy te c'est jusqu'à la mort. Vraiment. Je te jure. Nzembo je te jure wana eza nzembo na ye composition na Cindy na mopao. Ça lui pas si tant que moi c'est. Ngai oui. Omoni mutu tu o alikana na choc ya makambo ke babotoli mobali to basile mbanda. Faut comprendre. Ngai choc ya robotola de bazwanga mobali nanga. Na perda 10 kilos. Ah bon? Donc te mafu mais na mama bolingo na koza mafu ka te hein. Vraiment. Et ça dépend de mobali o lingi hein. Ozo comprendre? C'est ça. Ça dépend de mobali o lingi, mobali o c'est amour pur et sincère. Bolingo o eza véritable. Bolingo bio. Bazio e ka boyemba moko. Obi na fana mon ami na télé liboso miroir. Ngabi Seigneur. Qu'est-ce qui me manque? Natali miroir na mitali. Na zili be na tomboli bo. Ngabi libela ngo pe munene yango ka ba jo balinga. Ah nzambe. Na balu na sima tanya bi koto be na ko na moi e mo ya pe. Mais pour mi ninya ngo. Ta na ka vertige. Hein? Mais tellement na mutu on a supporter ba choc, on a surmonter kango. Et il y a le cas hein. Au moins lelo Mama Rifa sali ne lo kwa sali wana c'est bien parce que balingi Cindy makasi même mon père olinga Cindy alinga ke vraiment makasi mais Nzambe azara mettre à circonstance te Nzambe azara mettre à circonstance et puis à circonstance a paix sa mère ali mutu moro am sumu qu'il faut ganga est-ce que mère ali olinga lisoko bala poinité amwa muketi abala soute po na kangai ba divorcer de na mon père bali Cindy yepe fa bala. Mais Cindy daki moi kala na lobi ba divorcer déjà donc Ali a commis libre mon père a commis libre na minute mon père ça ce que homme marié a balana na Cindy donc faut te respecter mais na minute mère Ali a libre mais non sa mère Ali a boy azwa na temps hein je penya temps oya kutana mutu musupa utina ba déception bino ta ba déception bo sangani quand mo vanda boya comprendre ga fana zongi na mwasi nanga yo pour comprendre fana bo beba nisu soit temps ya ko étudier les hommes maintenant nzamba pesoka mobali moko ya bien pour otika rabana et il est le secours et l'appui le refuge qui ne manque jamais au jour de la détresse donc aza secours na yo aza appui na yo aza refuge na yo ngala on senga cette fois-ci on senga volonté nzambe au lieu de volonté permis. Merci beaucoup. C'est une volonté en Zambie en tout cas. Mais ça, je n'ai pas comme il y a déjà maman Lia. Ah, il y a Lolo. Passé. Souka. Vraiment. Tout son nom est un maniqué de John. Ah, ça, c'est fini. Tout là, tout l'amour qui te montre un maniqué de John à l'obé. Conscience et zongier. Il y a des amis. Conscience et zongier en tout cas. À Sengi Batutu, oh, il y a pardon. Alors, bi oh toi salara bateau, yango prince Babia a fouta qui na Vodacom, oui, abi aza vraiment yemoko aza conscience, oui, aza conscience vena na victime. Yemoko azali aza oui. Andimi na nyonso, aza na besoin ya bagoloa, aza lisusu na posa vraiment ya ba clash te, a commis au milieu du village, on a posa ba spirituel. Boyebisa bagoloa ba sepela. Bagoloa ba fito ba posa ba warion. Tant pis. Elle va pas sourire. Boyebisa bagolwa ba sepela ba fitol ba mi djembika tant pis. Nzembo eza réponse à maniqué. Mi djembika. Oh, biso bagolwa to sepela. Donc si manika no sama mwana avec conscience. Oui, conscience zongi. Manika vandi boy. Afingi sila, afingi Cindy, amaka faire respect te to boy. Tobo pardon. Te yo so olimbisa nga na olimbisa te nga naza Cindy le cœur naza gauloise nazali
si la bisalu donc non limbisa te ce que l'osso est comme Eliopé et pas pardon babo limbisa te ngai bato yo ko leza batuti ngala leza batu na ndenge manika leza te oyo bengi mutu stérile au fini mutu aza stérile bo swana te au moins neti ngane to zana guerre na principe le kosoboy Prince azo finga nga pe na finga c'est normal nano yete na ozela ka convocation et puis que ton noël na nzenes comme ya est-ce que to kuta o si place okati bakanga nga ga se ku nga na mwana nzambe o mwana nzambe te eko ya mwana nzambe mwana pona mani ki to sisa no mama mobimba mokoni nga nae uke ya bajeluo iyo manike de John to beau pardon oza mythomane oza vraiment au fio babenga ramuta lokuta et puis tout na ngani Gez Mawete na inosbi baza génération mo kana mwana te yo mona Gez Mawete leki album na ya sali ya maboko milai batu ba réaliser kutoni neza ya inosbi na biboye andima kute na inosbi ba ko solo na lobi boye inosbi nenga sala album ne ya maboko milai wana au moment maman ba inosbi aleki alobi pardon ko botala album mwana nga boye mango bokota na tube botala te maman inosbi o ya te parce inosbi maman na bango ani na guerre na mutute na net manike il fallait kaka ya parce que aza guerre na bato belé biso siko ba bakouk ba gauloise ba gaulois ba gladiator to boy ko boy on a mutema mabe o mano ko solia to boy manike to boy album moi le prince et tala batie maboko milai maboko biso tozaka maboko milai maboko Loki sous Prince Babia. Et tala batie franchement et tala ngala Loki Prince Babia ya Babia akufa déjà akufa boso akufi famille pe kabon oyini mona Loki na lobi boye franchement album a Prince Babia eta mate mama na bango aluka délivrance ta mama bango azwa délivrance l'album à moi ne pas ça là on dans ndako mo azalaka tolona ça il faut pasteur a dit la balle alla mukacha makolo manike eza sur maboko te po maboko esa ba pasteur nani assemble na église bon lobi bazaki na journée na bango fatia pesaki bazaki bango surtout na Kasavu fallait y pas kende aluka délivrance muta oloka mwana eza manike alobi yango ye morosi siko yo boko oloka mwana oyo asenga biso te alobi neti biso to salini neti biso babakuke seki osala babakuke to sali manike nini bo fongola mitema te to mitema na biso za ofongwa mapona yete ba karma mto ofuta onde prince ya le karma existe c'est ce que je voulais dire le karma vraiment existe te siko te manike siko te zelisa nanu madame Sibolo ba 2028 Zelisa na ya pardon madame Sibolo oui to qui est ozonga lo nieleka entre yona des mères na prince Luamba des mères what bonobo des mères dans les noirs on ba komba si ya madame des mères dans les noirs madame bonobo boelene na yebi bangote na za eloko wa ba otikelo yani nga convocation na yete na ozela ne prince bon préparons point prince lokoso lo bayike na osamba na famille mama bango yango nga pe na otuna sauf mama bango balikana na internet baya to samba soki famille mama bango elekana na internet te na osamba kana na ya ba famille nga pe na bengele famille na biso en tout cas yo aga somo naza somo te nga na somo moko poani fo tanga ba somo mibale somo ozano à l'aise très à l'aise nga la 5e ba yo tike yo na tongo awa na bima ki na mai depuis 7h na zogi kala mingi te yo tango yake kutinga na kena matonge na longi matonge na ke bandal na longi bandal na zogi masina ndo tambo bino ba menace te nga na zela mutango menace ngai nga pela menace nga soko yenga na yaka bango tembe bisonko soko mama na ya chérie je viens oui mon amour combien de pas misa ba livrer livrer parcellaire na essaye de démarrer longo la défi longo lité azala ngote maboko milai
nalingi nzembo moko bo milaye yo beke no bonobo nalingi nzembo moko milaye eh pardon sortie médiatique ya Pierrot Ndombasi et ça linga nini Pierrot na bon la poche na comédien boza bengra et bo ye moko boseki liwa mwana te ati kokosa eloko elekani na 2022 bisanga na 2023 te Pierrot ya souci mwana de ceci là est-ce que azaka na souci yango te souci etikala ya bino to bokritikaka etant mwana kufa ngai nga Miss Lolo na ngako na swana na ba comédien o ba kritika mwana Pierrot o ba kritika matanga tant à généraliser yango te yango na vie faut ça toujours par des choses il faut faire l'exception tant on généraliser na ba nani ba comédien tant Pierrot Ndombasi azaki obelisa mwana nga na participer na combien tala babilo mususu il faut banaliser Pierrot outi Lubumbashi aye na mbongo na ya tie na poche ala leki sortie médiatique pona basala skondeni biso beto kamwe kala kala fait ya lobana ngoka wana za manque à faire comprendre mutane loko sala te aye croya ke bilo wango epesa ba émission esa makambo esa le loti mwana si akufi totika mwana pe na kimia ama mwana ke novanda longo place zongi nzamba bi de la poussière que tu es tiré et de la poussière que tu retourneras mais c'est écrit dans la Bible. Hein? Pourquoi tu vas dire que la Bible est expliquer à Batu Makambo? On expliquer mon problème. Problème nous allons expliquer mon tout yambana ngote. Ayo quand on a besoin au kara. Alors, meilleure chose à faire c'est de se taire. Babi tenez bon, tenez tranquille, c'est que moi l'Éternel Dieu je combattrai pour vous. Très choqué à mon aïe moi on le baisate on le bon à 2023. Na 2023 tant autre chose en bon la Lubumbashi. Ngali nga ba jamais besoin baté. Na Jean Thibault. Asani. Quoi mes amis? On a yala ngai. Oh, c'est mon yaya. Maman na nzambe na nga Miss Lolo. O fundinga na yaya. So fingi mutu. O fundinga na Jatibo. Wapi epa yo mona yaya boya leki e. Pona likambo ya songi e. Mama pona likambo ya biloba loba. Mama e. O fundinga na yaya. O fundinga na Jatibo. Wapi epa yo mona yaya boya leki e. Pona likambo ya biloba loba mama yana nga c'est que bangi bakanga yo po tozaka to mona Miss Loya apela fingi ayo senga isume abima na Ariane bosani likambo kutu yebonga ye no eloko pasi ya wana ya wana senga ya pardon bisanga munoko yo munoko la bouche te lokuta ya na fondaki munoko e bomsanga yo koma mwana nsemie mnoko ebomizaka ngesa ngamo ko raisonner lo ngako to bien afinga ka te mais manike nda finga ka manika finga ka komo luka batala libaba etala mate ekotala mate mama balike albaba presse babia etala mate ekotala mate yo finga sila likolo ngo bisi la pesa so poison to tiela batu ndeyo oyeboye nazui poison na tiela micro o nazui pe musu na tie ke biso moto ye nango te ya ona bi ndeyo oyeboye nazui poison na parole na micro nazui pe na pakoli ale oyambinga franchement manike na ebite ba raison ndeni Comment on raison talo le belo bo ya mutalo amikiti sina eba mtu nyonso te to boy te biso to bo ngai tata mwasi Andres noko Hervé le sai noko Irano noko to bo amoter mabe to sabino tondi voilà Miss Lolo to sola isusu question mon atika nango na ko poser yo affaire Mama Kalunga comment na Mama Kalunga na kati ya Paris et ça qui on ni pona bato ba limita qui est Mama Kalunga okendaka poto te Mama Kalunga na vie bien te na kini. Et ça nga bien moko na pesi na ya joli mbote belé. Ya joli Kalunga na pesi mbote. Vraiment et ça nga bien moko. Pona la sabato ba limiter Mama Kalunga ke poto za clasté. Pona la sabato ba limiter Mama Kalunga ke poto za savanté. Oui. Possible la rater, c'est ça. Pona la sabato ba finga Mama Kalunga ke poto eza wenzete. Po ba kanga ngolo bina tonga ba fungu. Vraiment. Donc, si on a Schengen, on a un visa, vous comprenez? Si on a une chance, on a un visa, on a une démarche normale, on a un visa. Si on a un bateau, on a un poto.
na mela miliki ya ngombe ba fini bo pio ya ba ke futara nyonga miso o fini biso pe a goma na biso pe a e na miliki ba fina pe ka tiu mae tomeli mais a Kinshasa gome ya gomas abato ngaza ka pe na bato ba ngombe so na bika na katsa kuna na ngambu na kei ba fina ninga bo fina na ngombe wa chobota boni boye ko fina nga fina nga miliki ngambela pio ba chelinga boni boye ne salini ce sont des complexés. Ce sont des complexés bateau na vie na bango biso ba pensaka te ke ba mona poto. O moni ngani na zabo ngana lo ba poto ko lekela ngate poto na okenda ngo kaka na ozonga ngani nga j'aime bien mon pays. OK, au fait. Na linga pays nanga. Ah bon? Lo ba ke mobali nanga. So ayo balanga. Abi nanga ma chérie to ke vana na poto. Nde to ke na biso. Mais so lo bi ke ngako no isa chérie nanga bi chérie yo to va na Kinshasa. Mon pays, donc béni, Congo, très aïe Congo. Nous peuplerons, nous assurerons ta eza mabele ya papa nanga no kende kotala mboka papa nanga mboka papa abino nani nzambe mokeli abi je te donnerai pour possession les extrémités de la terre eza na psalm D lelo tanga te na tanga ngoka po batu musu batu bakenda ba poto ba mona ke biso tozana Kinshasa donc bango ba clôturer te na kamwe makalunga bia kene ka kufuta nyonga misu ya yana asali bien te asali ba ozonga ya je le ozonga là madame Sibolo tanga moi vexé ça la bien to tanga ba pe bele balinga misu do tanga ba vexé to tanga pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuplés? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se luttent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Miss Lolo, autant à l'école. N'a une école belge. Et votre fille quand il est très sco. Tant on a tu t'exprimes bien. Français n'a la bombe on devant ministre de Naza devoir moi que m'ta ça na sala parce que je ne t'y dis plus. Là la devoir m'ta pianga la YouTube yé mo ko nga za ba tika lo pianga devoir te ka individu mo boy. Un inconnu que je ne connais pas. Na ibi Brousseau ya utilité mbamoko ke sala devoir on lo sala français. Émission en français. Baza ma bomba bango mbale na prince na nanyo na de mer ba ma bomba. OK. Ba aussi ça potote. Ya ba aussi ça te. Poto ezakaka ato koti na butu koti ato koti na tongo koti donc to tika kozana na ba complexe d'infériorité to de supériorité eza bien té monsieur to aussi ça masolo ya destin croisé na bino o euté aussi la boutique batu na posa na ebité idée si la kitoni té biso idée si la raté mam sa tiki de batu na 8e pour ani 8e épisode té mam sa tiki de batu na lengi atiki batu na lengi vraiment na sepela na mam pour atala penser attends à peine penser à bateau à comme maman moulay était pour donc un souper deuxième saison en weza oui mais gauche ndom ba théâtre na etina ba 5 so ba 20 au sommet de gauche la catégorie ba meilleur nani ba artiste comédien ba tie azaraté ah bon té azaraté quand ndata ma to na kolongwa théâtre me gauche bo ki luka meilleur comédien ezakaka isobe na ba sai ba nani vie de loin président Lombe Kutu yé groupe na bimara bien parce que succès sala na to benga ngone mutu musu pa ko sala succès baza aibe loko wana o sala te comment yo kasi ba joueur nyonso ba au dribbler joueur nyonso la terrain ba dribbler te
baza joueur pour marquer et après ba joueur musu bana banda vina tina nda assisa tika lo marketer vraiment tika lo marketer donc c'est né on ezaki wana six moi ni six mi yombe gauche na six ba isobe donc ya sobe rozalaka et soba obimse kola ba isobe mais moi yombe gauche obimse kola mo yombe gauche amérita ba trophée na mboko ba pesa ba trophée wana ça le savoir pour ngande la za boso nga na organiser trophée na na pia mo yombe gauche te non pas c'était les lobo a mieux gauche dans qui la bambango ngai na kimamba mpona go salongo ah bon e balenzale tulombele mouchoir pembe tulombele donc maman mo pépé mutu songa lelo miss lolo na zoka inspiration pour na sala ma nini théâtre eza grâce à maman mo pépé na ndo sepela na ndenga bando jouer non idole neza maman mo pépé nga ba fil de fer et kotanga pona okima maman to ketala groupe ya salongo wana pana biso quartier mobima pana biso mutuzana na TV biso za batambongo à l'époque pana biso chaque samedi ba chasseur ba yaka na nyama samba ba pêcheur ba na mbisa mai papa zaki directeur na OCPT mbisa mai na biso so papa Kenneth Maluka ndo na mbisa mai tondi de bassin ya munene donc maman fa bando kaba na lupango na biso ba nzete to binde batekaka fruité to zaki son zeta lilale boti ya mange boto buki ba fruit bando kabwa na veni siko tangu yozo ibsanga ke ngana ko lobelo français po français na ngana bombela ngo premier ministre te emso ko zo occasion ko to sous de Monica alobi habiti lo na ebi na français de outil poto habiti yo ko sa 12 ans 13 ans na ebi alobi kati de ebi français bon français ko na wana lola kuna ba liste ba ta français na lingala te merci beaucoup miss langue na ngai langue na nga eza lingala et puis les langues lingala eza meilleure langue plus facile mais awa oi ko balangai nasengi yo balangai malamue na boyi lobi ozwela ngai ba raison yakobo yanga mon amour oh vraiment son ah non lingala fanda lingala bravo ayaya super bata baloba lingala baza ba intelligent. Merci beaucoup miss Lo madame Sibolo to komi vraiment na souki émission na biso pona lelo quelques mots na batutu balandi biso pona babako ba oya yo na pesi batu nyonso mbote babako de moi na pesi ndo mbote na esika babako ko balinga miss Lolo c'est lundi 10 avril c'est l'anniversaire de mon fils unique Daniel Kikoudi. Bon, le quoi na kati mabota te peut-être ba passa ba leki na ba passa ba oya ya mibali te azai fils unique. Ah oui. Na minute robota. Emsu ba passa pe ba za mibali ba leki ya Daniel ba passa on obota ba za mibali donc na pesi ba tumbo te belé maman Verombia na pesi merci vraiment maman Katikanika merci donc nzamba lola mona bino apambola bino ma maman chérie garde kidinda ya Didi Manina ya mami longo machamo menu na pesi bino nyoso bambote belé maman Sélé na Londres na pesi bambote belé merci beaucoup madame Sibolo moi ça tolo passe merci vraiment na ndenge répondre sur invitation na nga na ebike so bakangi ote seke to royal sous lundi ba kanganga te ya vana so bakangi ote to royal te lundi oya okutanga mardi po oya okutanga mercredi po oya okutanga ba kanganga te ba kanganga te ya vana na convocation ne ya na ngoti azana esir na ye na yebise bango ba keno funda place yo so ba keno funda na okendo samba donc je suis prête vous en à l'aise aza prête na convocation faire attention na ye merci na babonné na biso tout vraiment bozala ka scotché branché na biso vraiment de partout exercice ka moko na sengi bino ya ko s'abonner ba on a sa principe pardon prince au moni jour ba kanganga ça elanga convoi spécial convoi penda spécial ta ba kanginga convoi mbala moko ya makala yozwinga oh là là non tu es parti te place moi net mani kende asaba akenda samedi ngapi na linga makala ngwa na lingi samedi wana nga vert na makala merci beaucoup miss Lo message ne comme déjà presse Luamba ayoki so azuli bako otala biso vraiment à Rolanda tindela gérilien Gérard tindela ye ya fanda atala merci beaucoup yaki madame Sibolo et le monde est vraiment toqué na bo comprendre ye alinga ko s'exprimer vraiment mingi na média boulot ne vraiment yango wana
et là on a signé na bino ka ba abonné na biso en tout cas bo s'abonner ba on ba s'abonner so tomber na vidéo na biso en tout cas ko lekate s'abonner pour rater vraiment ba news na biso te na kati ya Isaki News TV. Merci na ba tutu bolingara, merci na ba balanda biso vraiment de partout, merci na Plati Lukau yende vraiment sala ngana za la récit 565 na banda na bino, merci na ba tout le vraiment to suki ya to kutani mbala sima.